bango na kati non après ça lo bana kati ke 3 jours akosanga depuis 8 ans kaibo boaka abinini 3 jours akosanga depuis 8 ans aibo boaka siko nde na zwa animateur oza na parler mais soki omoni ya kebongo c'est que likamo ezalaki OK donc 3 jours alonga raté pour nga moko donc nga inde père na somta poussanga vers la porte. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, partout dans le monde entier, dans le concept TATV, notre chaîne d'actualité en partenariat avec Canal 1. Gosse Dikambala, bonjour, bonsoir, ça dépend Erwa Pibota la vidéo. Alex Ngandou, Moulouba, les Benjamin de la presse, moi, maman, autrement, dis-moi, Nanzambi, votre domestique, Naza, toujours, pour nous recevoir nos boulot. Merci, Nabatutu, au bas s'abonner du jour au jour, Batutu, au bas autres commentaires, au bas partager vidéo. Un grand merci, Gosse Dikambala, en assistance. Merci infiniment. Na maman, fille, maman, ma solo, ya papa, Audace, Milan, un grand merci à toi, président Jacques, depuis Evry, Hortal-Abisso, le rassembleur de tous les Congolais. Au nom de l'équipe technique qui a Canal 1 Concept TV te présenter, bah, sincère condoléances, Nabisso, na famille Bossei Mobimba, ouais, bah, tu peux perdre maman, na bango, famille Bossei, équipe Mobimba, Canal 1 Concept bah, présenter, bah, sincère condoléances, d'abord, merci infiniment, mon vieux Patrick, Triphasé Courant, ya Chine. Voilà, Nabisso depuis Shine, Azakuna. Merci infiniment. Na le boss en personne, GG Bossemi, Hortal-Abisso, Olivier Nzengit, le pauvre de la ville, Motomoro, bien toujours à la recherche du trésor. Un grand merci à tout, à l'ingénieur Dominique Yelanda depuis Luanda, sans oublier le jeune boss, le fils du pays, Apacha Moupé, moi, maman Linda, la bataille, vous comprenez, Tozana, l'artiste Air Force One, 3 jours, un ancien animateur, il y a Villanova ya Fabricas mais sur des invités to sololana et à sa l'absence trop na média to betali solo clip et outi robima bah 5 jours si je ne me trompe pas louange en collaboration avec son frère Sedaka pour Ozana Paris na PC Bambote boké na chaîne il y a artiste 3 jours comme 3 jours Air Force One bon mon clip louange et ça on a clip mon kitoko bo télécharger pour aimer. Et puis, vous partagez, vous s'abonner à la page artiste pour nous soutenir. Gosse Dikambala, et nous avons invité dans Air Force One. Ouais. Bonjour. Bonjour, et puis bonjour, Nabamouri, il y a la bonne musique. Bonsoir, ça dépend de Air Bautaï, la bisso. Voilà, santé ndeni. Ouais, tout doucement, par la grâce de Dieu. En tout cas, on a gosse à Limbisanga parce que ça fait pas tant et belé en deux gars. Na obenga siko. Voilà, enfin, tu coutani. On l'a dit pembe, l'icolo. Corbeau. Pas noir, pembe. Corbeau. Tenga ce qu'on a besoin pembe, on a pas. Non, l'ingato sur la vérité de belé. Ils appellent corbeau, l'ingape salité. OK. Il y a des gars à propre pena makasi. Na évité so yebi. Oui, oui. Au monde qui a la couleur né à pembe. Couleur né à noir et à noir, il y a pembe et à pembe. Et boyambindo. Voilà, merci beaucoup. 3 jours. Louange en collaboration avec frère Nayo Sedaka po et les kaningini ba retomber dans autant la plateforme et kenden. Ouais, merci vraiment na batu bazo consommer louange et puis to continuer vraiment pour consommer yango to kene na ba plateforme nyo sur le téléchargement to kene ko streamer tout ça et puis na chaîne YouTube nanga 3 jours Air Force One to kene on a to partager to aimer to tika ba commentaire parce que tout ça na posa ba soutien na bino nde bo soutenir biso tout ça na musique bino nde ba bo pesa chance ndeng bo pesa ba tout nyonso to na posa na bino. En tout cas louange zo marché très bien, ils ont se comporté très bien déjà ils en ont 5 jours mais déjà ba tout bazo féliciter par rapport à Moussala na ndenge ba tout ba monela biso ba mona ke Moussala ngweza ndenge ba ngo ba sa tende. Voilà quoi. Ce qu'on idée moi zaki ne zaki idée assez d'atteux zaka idée notre boulot à tena benga frère na ngai to sala mo loro mo pepo et ça la bien. Te louange za idée nanga eza tanga na longwaka. OK. Tanga na longwaka na mutali bosonga na solliciter que za frère nanga Sedaka po. OK. Parce que ko banda na parler na biso to zaki na ba relation moko tellement ya bien et puis à part ba relation na biso c'est un bosseur pena. C'est un guerrier bosseur donc na o wana na yebi na travail na e tant on a vu
ko banda conception ya clip nanga ya ba projet nanga na tala ki na ba featuring nanga liboso il faut na banda ngona bande ko nanga mo propre ya ndako Néo contacta qui c'est da et les cas qui n'ont facilement parce qu'il y a mon tour ba collaboration de bozana ba manager ils un peu difficile rater manager tout ça la exigence c'est belé pour artiste na ça la collaboration tout pour artiste na ça la boy na c'est des cas non facilement non ils arrivent vraiment facile parce que c'est déjà frère frère pena a parlé mon corps tant on a benga qui a hésité à quitter et puis azaki vraiment à fond na projet Tina Souka et puis Tissi quoi ça toujours na pena même moral pour et ça y a bisomi balé voilà et c'est la part louange est-ce qu'on a type ça qui depuis deux parts dans la ville à Nova ouais à part louange na bimsa de yebelango avant OK et ça qui to commettre car ba promotion et tout maintenant si quoi on moni toujours pour se donner à fond et puis on toujours singa va mourir il y a la bonne musique ba pe ça chance wana ba kene ko yo quand on a la plateforme nyonso et puis ba kene na chaîne YouTube na biso et puis na bata mon nyonso ba soutenir la musique ba soutenir biso et puis voilà quoi yebelangonga louange yebelangonga na ngo lobani na yebelangonga na ngana loba ke biso nyonso ba jeune toyeba ko osama nyonso na temps OK donc to lingate et koma o mboka misala bote neti bongana yo tozo sam musala misala na biso donc jeune nyonso place aza a débriller à ça quelque chose pour azala bien lobby donc aïe ba ça quelque chose à courage wana ya ko luka au vie ezala bien OK voilà wana yebela ngonga ndilo ngo expliquer kombinisa ya pona moto nyonso te otalaka ngonga na yo na mboka Kongo yo yebela ngonga allez ouais ça yebela ngonga. Mais 3 jours au sali absence et belé dans les médias malgré louange autobima clip autobima na au total on va 5 jours passés absence dans les médias par rapport à nous parce que pendant mon en a été bah éviter comment retrouver 3 jours donc limoyer vraiment dans les médias silence tant moula ils par rapport à quoi ouais silence on est parce que 3 jours zaki na pour ça on a travaillé vraiment à fond on a travaillé na pesa musala ya bien et puis na travaillé esprit na ngai na travaillé nyonso o ya ngai parce que tout a batu donc image ya mutu nde yango eza mutu yo moko faut travailler image tout ça voilà ce qu'il faut travailler aujourd'hui 3 jours aux alraté na Villanova déjà batembele l'équipe 3 jours aux un orchestre groupe d'accompagnement ou au fandika yo moko na parler son inspiration et au luki mutu moko bosale le retour que no kana ba studio ba programme lo ba son obeti ou évoluer ndene naza vraiment na équipe OK équipe comme on a biso eza ba les anges tozali normalement to katinde ba répétition mikolo pour na ko ça non vraiment promotion il y a louange parce que na za vraiment à fond qui ya romona bino ba chroniqueur et puis na se focaliser dans ngona no vraiment yango monito kati ba répétition et puis voilà wana groupe wana ezali bosangana ba masato eza yondo bendi bango to yondo ke vers bango eza groupe nanga ya yo groupe nanga ngande na recruter ba nyonso o girango ndenge nini kotala ki oto bima ozu groupe ozu batu bana ngani bandeko na yo pe otie bomba za la pembe no gérer bango ndenge bon ndenge to sangana bongo ebele baza ba digs OK baza ba digs mutu na mutu ayebi nini o faut sala nini o faut asala te mutu amoni ke non ngata na ngai ko gifona na leka normal ouais soki to se produire et le rejoami to kabola biso tout OK voilà depuis 3 jours au longo to les cas na ba vacances est-ce qu'on livrer pe ba concert na ba frère no na vacances onde to betité OK parce que ezaki vraiment il faut se focaliser na makambo yo il est vraiment très important yebela ngonga louange
On les a single est-ce que 3 jours on a projet à disque ou bando kenabiso kando misaba biloko moko to c'est la pe rumba moko to ba fro moko 3 jours après ça biso. Donc photo tout ça na no boulot o to ça là to pesa non ba single au moment où to ça na ba moyen ya o ça album to ça album. Au moment où nzamba ko fungola makamnyoso soki ba producteur ba monani yango mona keno tozo senga ba soutien pour biso toza na musique 3 jours dans na musique na nzoto mais to senga ba moyen ba to ba ko sunga vraiment pour bouler ça la bien. Voilà, c'est que ça tu comprends déjà 3 jours au luka ba producteur on a besoin ba producteur baya pour faire avancer ba projet to bimisa biloko na nzoto. Ouais mais ndeka bino mo ba misa bolo ba producteur ba ma passe est-ce que tu es vraiment lelo oyo musique ils ont ba producteur bazate bazali mais comment la manière mo boye ba artiste ba comment ça la makambo. OK na ba partenaire wana ba partenaire nyonso ba ebi ke non te to sala rabo ba close za rabo puis voilà. OK voilà mais ebi ke boza tellement belé bosenga ki et loro bo bandako luka to comme na biso pe place yango abaki déjà corbeau alingara salité donc azana pona repesa rara ba soin pembe kaka 3 jours Air Force One depuis le mois Villanova combien d'années? 3 ans si je me trompe pas. 3 ans. Ouais. OK, expliquez biso qu'est-ce qui s'est fait 3 jours le mois Villanova parce que au tikala qui cerveau monteur il y a Villanova après ba départ il y a ba frère na yo ba Seda ba Materazi ba te belé ba longwa ki yondo tikala qui vraiment Babuchu, bina filé, vibrateur, kendaki équipe pour bozala na ngokala. Une me tikala ki. Cerveau monté ba tout bandom on a 3 jours. Après décider de quitter Villanova, qu'est-ce qui s'est passé pour le mois Villanova? Ouais 3 jours c'est décidé qui a quitté Villanova te ka pour na ngamuro na vandi na lamuki mamote il faut na longwa non. OK. Yo de jour mon mono aza bien na ndako na bango. Donc, tant que quitter moi, c'est peli à Ken. M. Somona qui commis des mukolo, t'as la petit frère, bah, belimo, un manquement, respect. Non, ce qui est moko à tous les mukolo, so ebike, tant que quitter. Et puis, bah, parents, bah, mona que non, il faut azala ananda, pour ça, très important à parler pour l'éducation, il y a balé qui n'a tout ça, aux en a parlé. Mais ce qui est au moni, il y a Kebongo, c'est que l'ikamu est zalaki. OK. Donc 3 jours on a raté pour ngamoko. Donc on a une paire nous sommes poussé vers la porte. Nandeni expliquer parce que allons clair. Père a poussé to mona biso tout. L'avion de boss nenga ba no bengo ya France One tout ça. Ce que mo poussé vers la porte nandeni. Ouais, nyoso on 3 jours à kogi ko wanga na bolamu te o mai sofa bro asaela ngai. Soki lelo na yebani quand même boy. Nzamba salaki na nzela ya mai sofa bopo ngana ebana. OK. Et puis l'avantage oyo nazwa merci pour na nyonso. Ndenge 3 jours azabo lelo. Et sauf que ndenge na bi que 3 jours ba poussa qui vers la porte. Izaki na ba confinement 3 jours à Belaki. OK. 3 jours santé vraiment et dérangeait qui et puis si santé zo déranger. Nagi okende na hôpital na biso ya bandala Kimbanza wana ngai pe nazara na bandal na Kivunde na ken hôpital na sona Kimbanza na sasi ba examen et tout ba malade na biso ka oya Congo za ka malaria typhoïde et tout infection tout ça na zuba soin mais comment qui se coton on zuba soin dans d'autres aussi na komo raso awa na gorge abo zo pasi na moto na gorge abo na zongi na hôpital na expliqué mais tiens non il faut aller dans la consultation à consulter ngabi te au fond ça le transfert OK ni hôpital sous à salinga transfert à tenir côté hôpital mon batata matoi ba gorge et puis ba misu et tout carapé na bandala. OK na kiwana a continuer pe na ba pareil na bango batalinga ba yo monanga na zaki na ba pota na ba corde vocale na comme na pota na ba corde vocale nanga tant na zongi na MC presque na hôpital on a prise na poto na comme les prises na hôpital ba kanga na ba pota na ba corde vocale ah bien le rôle na ndima kinanu résultat pena ya ba examen nga na te yaki na normal
et santé peine yo bouger sous loi et non ça la peine monte bien té na bengi prise vraiment santé ça vraiment bien ma qualité pour soutenir pour na zoba soin moko il y a bien pour ça bi ah zela il y a doudou a benga vers 13h il y a doudou benga avec 3 jours ça même naza parler nazo tindelo échappé yo ya epananga na ba 17h alinga $150. OK. Lobi na tongo na keko ça examen na HJ. Voilà la période de confinement kaza. Ba kainga pega infection, malaria, même résultat ka. Oui. Na zongi na bengi presté na uti na HJ presa singa na hôpital wana na ndimaka vraiment hôpital wana te. OK. Luka pena hôpital a bien soit kenega à 50aire mort. OK. Président Janinga na PC mbote aux États-Unis atindela nga $250. Lobi na on a tongo na ke na retirer mbongo mbala mona ke 50aire. Na salisi ba examen ba infection tout ça au nom estomac na ekomegi obela bene estomac makasi ba ko tanga susu na ba pareil na bango pona gorge. Ba ye kotalanga même résultat bimaki na bandal ya mona bimisu kuna ke na ba corde vocale allez basali ngai ordonnance na zui ba même résultat oyo ya 50aire na ya HJ na ya bandal na zui on a capturé on nyonso na tindeli prise na zui susu ba résultat na ba ordonnance wana na poko na ngo to kuta na ya dudu et pas ya matika songo na terrasse place zalaka no yeba na zui na pesa ngo ya dudu nyonso atuni ngo sombi ba kisi na bi na sombi ba kisi na mbongo ndambo ngai nazalaki nango o ngana tikala ina ngo allez na bandi pe ko me ba kisi zaki ba kisi ndeti ya voix yaki na kisi mo il faut osala ngo juste na butu osoko pompango il faut la 8 heures du temps. OK. 8 heures faut le battre. 8 heures du temps ça là soit au tala 8 heures du temps au le battre. Nando c'est là souvent na butu pour et permettre que au lali au la muki na tongo so na la muki na kisi mo na pompa on na pendant 1 heure après na zu brosse na brosse temps na brosse mona ba crachat ba makila au début ça pe no mona ba crachat ba makila après et comment que au mesana mais il faut nous avoir repos il y a 3 mois. Tant que confinement est commis dans souka, ma mort monpe et bimi. OK. Monpe tant que bimi. Après ça va bien en 3 jours. Générique on est à oyo ou boaka. Donc faut on nous capeno landango, on les capena ba TV parce que ça oyo la qui sabato que yo ça grand. Après ça sera ma bête ça pour na carrière na pour na carrière nanga. Mais en même temps nous autres et c'est là qui vient na komi kokende be mission et tout na zoganga mozo mela baki se senga repos mozo repos to zoganga pour ça utimi qu'il est au beti showbiz pour ça qui est sous poto pour na poto abimisi yo moko pona ah sungara ba TV chomia eko orchestre. OK. Ça peut tester na kitoko l'équipe bien après ça ka roya comment il faut que nous ça générique local. Dans local on a 3 jours à na crité. 3 jours à qui na crité ni l'autre côté na local. Ba proposer qui ote que Luka cri ni normalement ça qui sko ngaka te comment qui 3 frères. Rodal vaccin. OK. Na Chomi. Donc va tester ba obesika. Oui. Rodal déjà ça. Azala qui pour déjà pour coup de pouce batindike ba kotisa bango susu po bango pe ba kota pena toki na 14e mari na limité na liloba to bandi studio et puis ba boaki présence ngate 3 jours fo yo sa niance moko niance ngo zara basi ba biso to binaka na nzenze sko likolo pena na ke na koti na koti na sali première fois pour te boy te salango boy na salon te salango boy na surprise ngai nazana ba ma faute ba maladie na déjà et au permettre de na ganga pena makasi donc chomi mto mieux placé pour pesa à salango pour ça bien bon oui
bima kasi na bimi tant na bima na cabine chômeur zonga na na porte studio na téléminute bo libanda bango na kati na après olo bana kati ke 3 jours à kosanga depuis 8 ans kaibo boaka abinini 3 jours à kosanga depuis 8 ans aibo boaka siko nde na zo animateur donc tantôt ça là babilo retour boaka na Villa Nova na kosa donc il sait que moi bando Congo bien te toloba bon wana ngape na oyeba te parce que ngane mtu na bandaki ko boaka na ndepe o mona pe na babar bato obina et puis ba revenu na ba concert pe ba na ba concert pe na beta ba concert pe bien makasi donc aujourd'hui charge à concert makasi bato obina donc na habité bato nyonso bando bina na emoko ndenge na benga na kosa depuis 8 ans na ebo boaka te azoki animateur parce que ngana lo bande soir yoki bongo après réaction les arrêtés telemi kaka na porte bona yoki bongo na telemi pena tie mutu bona mire na longwe na bimi na veranda ya studio na vai na kiti na mona baya bazo uta na kati misusu bazo seka misusu esala bango pasi misusu bazo seka mona geno soki likambo za yo bato nyonso misu epa na yo bato nyonso baya otala kaka ngai na zwi elongi na ngai na chibu na bimi na lopangu ya studio na yeb na libanda na vandi na mire mo wana na vandi na moni étudier bimi 3 jours vandi bona TV na vanda ngabi 3 jours ça toujours fort oza mobile ngabi TV za ngolote na vandi na mona baya ba uti suna kati ya lopangu babimi su libande belé msu bazo seka na bango msusu e osa bango pasi Joël Senté ayeshi baya bino wa misusu bo seka 3 jours j'étais mon besu basali ebo bongo bino banzeta okauka na longwe place to tellement biso nyonso na baluki sko na sima pena ya lopango na ke vanda pena na vandi boy na tie mutu na se frère na biso na lela isuka peka na studio te na lela pena esuki na studio te elanda tina ba répétition ozo répéter pena okomi na suka prise ata bo répéter prise a okata rep car po loba kati rep aloba omona pena kati rep 3 jours 3 jours no mona chomi na musika lelo 3 jours aloba leki chomi wana maestro yo zoloba bongo oui mamona loba bandeko nanga nyonso ba oba na France na ba oba ba za na États-Unis ba yebiango na ba oba na kati orchestre mususu ba yebiango bien babi 3 jours que le bakaleki chomi 3 jours no mona chomi na musika ba no mona na musika parce que ba mona pe mais est-ce que 3 jours lo baleki chomi leki na musika ninga gabo chomi leki mbala moko pété à plusieurs reprises. Na ba répétition nyonso fo tango ye répétition tango ozonga ndako fo zonga choqué mo bo fo za choqué. De même façon mo bo benga no déjà indirectement kende na yo. Na ba répétition nyonso so na ye fo na za choqué. Oui, na moto. Nzoto ya nzoto. Ya libendete. Nzoto soki ebeli. Ngai o na osara effort ezonga malamu. Le temps où il faut na sala nzoto ezonga malamu. Na vandaki na repos na ngana te na bande ko ya ko travailler après musa na ngo ezaka na voix tant voix et ça bien te c'est que na komi fouté c'est que ba musa nyo so malam 3 jours à sala et ça sou yango te voilà mais est-ce c'est vraiment un mot batu toyoka na ba départ ya ba bina filé ba vibrateur baba ke maestro azali susu na besoin na binoté donc tant on a bilongi na bino ba bébé boutu qui poto yeba ki ya Villa Nova ba sabalo donc azali suna posa bilongi na binoté na ba chinia c'est senga ke bino tout beau dégager à ça la mpepa sika ya on a ba raison peut-être bando pousser ça la bon il y a des questions na mambo na tout na bon wana penanga na ebité parce que obenga na batu tout obenga na batu nyonso au même moment est-ce que na batu nyonso tango yo benga ni bango ozo équipe pekara ya modèle wana OK je ne pense pas
na kati na biso ya équipe ya Villa ya Light Music Villa Nova ya kala mutu na mutu azalaki na ba critères na ye en plus tozalaki ini na série wana tondaki tozalaki na souci et l'orchestre na biso kende liboso totalaki non makambo ya mbongo ti lelo ba oya lelo ba yebike Villa Nova bato ba bongaka mingi ba oya po ayebike na bonga mais non na posa ke na sala musa na apporter un plus rien so tali lelo au mona maestro mutaza na 95% ya charge ya orchestre ba musicien bazo pesa 5% yemoko 95%. Et pourtant na Villa Nova Light Music ya kala maestro azalaka kopesa la moitié orchestre yaka na la moitié. Parce que musicien na musicien tango azo ya rep oyebaki na ke no kutana na netinga na ndo ba ne na ke no kutana seda. Il faut na kende. Tant seda kei défi na nge comment que seda kei il faut na relever défi que à mon place à ça que ba bosser pe baza atika ki ba bosser. Comprendre na souci wana. Est-ce que souci wana lelo est ça? Chanteur le roi Bina Filé, acoustique, Bébé Bouchou, Materazzi, Patrick Beckham, Thierry Mugler, Gisclar Zanotti, Impact, Soki Baye Rep. Awe baki, tant on a que no yemba boy, Bina Filé oyemba acoustique oyemba, Mugler oyemba, Bouchou oyemba, Patrick Beckham oyemba, Kingani oyemba. Donc ape fona sani na yemba. Donc na yemba non po te que Jomo oya na rep na boaka e apesanga monte. Na yemba non po na souci ya musala nanga. Po na souci ya eloko na biso kende liboso. Ce n'est pas le cas. Il y a lelo. Il y a lelo mission nyonso azoya na Villa Nova oya ba osombelanga car vemo oya il faut na boaka e. Ba non na souci ya musala penate. Na lobité que ba nyonso bazana baza ba fouter. Non. Mais souci pena ozano meilleur mais souci ya musala na soza na ngote. Wanotala kwena ya kingandi po ebi ya kingandi au peso mo. Biso tozara na utinda kuna biso na tantôt 3000 francs na longwe banda et pas na biso na manzale matina ma campagne na tika na ni 50 francs. Na yebi kaka ne na répéter boye. Soki ba pesinga mo à transport na zongi na konte te ke yaki ngandi akoya ko bambanga na mbongo te akeno musala. Oui, série na biso wana pe ya kala toyebi ke soki oye mutu mbongo oye donc soki oye na yo te biso toyeli musala. Après lelo comment musicien sera il faut benga yaki ngandi to na rep comprendre. Biso tu as comme na mama tant au monique ba comme na biso et comme fan na mboka ne na omo ba no te tant no ki rep faut déviement boye bazala po et changa pe poa na otala te ke ba ya po na nin po et changa poa biso beat na biso zaki orchestre na biso sala likolo. Mais lelo baya ba travailler bien mais ils a vision mon côté na équipe bozala ki na na ba ki nezana de ke sora na 7 ans na tunyo ti na ninga départ na wana est-ce exact ne to kara mambo ba spiritualité ne ba mise to kara ba mise kisi est-ce que mambo zala ki na nzoto peut-être ba no simba li susuté na mais so fabrica c'est moi singa qui a dégagé marambo e simba te depuis au bandaki na ba moté mamoto ti au komi na ba mwasa mo zo te ba no simba. Am sous changer OK non mais ko changer maison peut-être ngai depuis nazalaka na Villa Nova ti na ekolongwa ngana sambelaka na catholique na longwa ki na catholique na koma na longwa na catholique te mais naza na père spirituel na ngai eza abbé et puis ngana sambelaka na bima OK na bima na awa na sayo OK sambe ngai soki oyo bige au combattre nga c'est pas grave combattre non ngati na suka mais na suka
oyeba na kaka ke ngana yo tozalaki mutu moko ti ngana za mutu vrai soki na lingi yo na olingo na ndenga solo na yela mutu flatterie te nazalaka pe te mutu nalandaka bato mpo na sentiment ya kolanda te oui naza mutu naza na posa ya makambo nyonso oyo bato tozalaka nango posa mais naza quand même na une partie ya bon moto comprendre mosala nanga nalinga yango banda kala ti lelo nalinga yango epuis nazala na considération pe na bolingo ya patron nanga banda kala ti lelo hein? eza te ke mpo na mutuka bie mpo na nini te mutuka basombelaka nga natekaka nzembo pa ben wili nasombi mutuka eyaka ekendaka mais mosala ozosala soki osala yango bien te après spiritualité ekoki kozala nango yango te mutu esaelo mosala fo ozala na bosser voilà. Est-ce que la ville nova 3 jours vous avez payé parce que mon salaire au pays un problème est belé. Est-ce que vous avez payé que attention par mois tout ça vous bêtis ba concert soki bo bêtis concert na ba orchestre nyonso ya Congo ya te ke batu nyonso bazanga kati orchestre bazwa te. Il y a 2 o bazwa il y a pe na ba o bo ya po yonam yakana. Isala. Voilà. Mais on répond en vérité, est-ce qu'on va ou pas? Oui. Oh, papa, 3 jours, je vais monter ma moto, je vais zigida. Kumanga motema moto ya je omoni yo je weza usine usine na musique ya Congo usine na moni ya ling tasuko boy ozana te mama sozana ozana mawanzi wa biso moi sambongo zuwa teo oya pia kazuwa mingi 3 jours fabrikansa ya mabe alobi honoreba kulutu na yeba ya tango azana nuna bomoi le bologa musique yo mama yo est-ce que lingaka musique ya mboka na yo ya ale binango bien nzoto ebina te so mtabwaka boy azwaka rien ezala na ngo pe ouais, ça vous avez considéré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 3 jours, nous, à Libanda Villanova, tu regrettes quelque chose au fond de ah, peut-être à Moutounio, le bic qui est chomi à boire à Roleko, et l'autre monde a chomi, États-Unis, Pampamba. Est-ce que ça, la route passe, Stéphane, Nandem Ferrand qui est des voyages, ou Moutoya, Nyo Kwamine, Tenga, Nyo Kwamina, na Palais, na Bisso, Moutanomo, qui est dans la place où il fait un ken. Non, on a regretté l'autre. Nyon, son Zamba Salara, ils sont importants. Na vie n'a pas comprendre na regrette na rien na eloko tatamuki et ça la ngaku de sengo misala o ba 3 jours ba sali le boti mbuma ba okende aux États-Unis ba okende boye ba ozo ba trophée Afrima ils ça la bien mais tant ba ozo ba trophée Afrima tolandi bande ko na bino ba baza na Villanova parce qu'on a parlé na bino ba lo bino ba miso bolongwa beaucoup de quête envers bango, envers patron de maestro Fabregas pour bénéficier de ce système. Beaucoup de quête ya bango ba musicien bazan wana bomoi ma passe entre autres beaucoup que là ba chomi mité ma passe ba végétaux bazan pour mité ma passe. Non bien. Mutu so aza innocent, tika za innocent. Tena ndenge était que no artiste na qui non question. Non ta la Villanova ba générique auto bima. Selon you. Et pesité. Bon, et pessi, na nenge o et pessi. Et pessi, c'est comme ça, on va doute. Non, na nenge o pessi. Zana biso clair, oza corbeau, zana biso clair. Na nenge o pessi. Yango na obige bande ko fo ba travailler, batika ko mi coach sana makambo oyo. Oyo ba source. Yo zala gite oluga. Na kota na likambu na loba. Non. 3 jours aza muto te na zolo banana bandi koloba na boy ba bien fait morote ya maestro na finité juste na lo ba vérité oyo lekela ngai. OK ozo comprendre sikoyo tant na lo ba bo naza muto na banda ki na orchestre na sali misala ti lelo
etikali wana eza wana lelo oyo 3 jours azate bango soka mati na podium fa boire cri ya 3 jours 3 jours à boire cri ya végétate à boire cri ya chomite chomite oya à boire cri ya 3 jours à boire cri ya seda à boire cri ya kingani vous comprenez baza bande ko na biso bayo sa misala basala ngo bien netinga bo animateur na préféré ero Isaïe Mousabou. OK. Donc yende faut travailler fort. Faut ça na conscience à travailler fort pour yende. Azana makila wana ya ozala villageois. Oui. Et bon végéta banani végéta boire bien ana pression na ye. Bana makila ya villageois te. Ya villageois te. Végéta déjà zalaka na Villanova. Azara ayara na light music. Et puis cité accueilli. Oui. Après lelo azawana amsa na bien sala amsa na bien. Mais siko batika koloba ke ba 3 jours mitema mabe non bango ba finga. Bango ba végéta ba nani ba finga. Ba finga donc nenga zana jour olongwa. Bango azoloba wana lelo na TV. Jour olongwa oloba ngote. OK. Ako finga pena donc ya dégâts. Oui. Soko tali bango nyo bo tali bango bien ba côté ba outil. Donc finga ba côté bango ba outil. OK. Est-ce que nazo kosa? Te apparemment lo bano bien. Oba kwa corbeau lo beta pembe. Nazo kosa te. Na de ne naza na koki ko via na TV de na finga mai sofa bo be na manquer respect. Juste vérité a te blessé, a te zokisio. Soki eza bosolo tika la raka bosolo. Siko ero mona bandeko no bozala bona Villanova Ibrator na bina filini bomo beta massa c'est pas Fabregas. Yo etake mutu po utakunesa la ronde ni. Bon, vérité soki il faut baloba vérité. Là mutu na mutala na passe oyaye ana vérité oye a oloba. Mais soki eza kofinga tout ça wana ya ngonde te. OK. Comprendre? Wana ya ngote yango na lobike. Bande ko na biso oyo bazana lelo ba oba uti tango bazo finga ba 3 jours bazo finga ba Ibrator ba finga donc ba bina filé ba seda capo donc na ba Patrick Bekam biso nyonso na toza bato to salaki tozo finga te tozo loba vérité parce que lelo makambo ndeti nga 3 jours bo na monaki et la musicien moko te comprendre na koki jamais kolega na TV ko manquer mais son respect non. OK. Ngai siko na lobi ke bango ba lo ba bongo ba finga ba côté ba longwa ba finga ba finga donc lelo ba côté la maestro ba lo ba bolamu ya maestro po aza pembeni aza na kati ya Villanova aobanga posoka lobi balongolanga boye mais soka longwa ko musika peut-être oza mutali boso aoloba na makambo ezalate zo bon baza concentré na boulot batala côté nini misala nini ba 3 jours basalaki na baseda bango pe basala koleka peut-être au biso to salaki et non basala na donc au sel nous amsala mo boye oye na TV o banino finga non. Bon Dieu mo circuler na ba réseaux sociaux ya frère na o Sabalo ninga comme le ka o clasher sur Maestro Fabregas et bimi ke batu héritier to ebi ngo biso tout héritier na Fabregas courant bien zaté et bimi ke batu héritier ne bo tinda ke bo pese ba mbongo yemo zo confirmer bo pese ba mbongo po finga rapale place bo uta okyo jije ondeni. Bon wana na yebi mwana te likambonga na yebi te na holo bango te te kasinga na yebi sio na kibomoto ka reta ke humain te sosko na yoki yango ngape sko soza audio za na audio no chenga ngape na yoki wana ngape na lobby oh na yoki na ngate na yebe bandela suka ma ngai na holoba o na yebi. Est-ce que kiss na musique ya Congo existe vraiment kiss penza que o yape jour msubu rap penza bo 3 jours ba kangyo voko ko bwa kate okuta pe na blora bongo wana nde vraiment na yebi ngote okuta na ngote na bato basala kisi isape na bato basambela mokile tambola na mabe na malamu na wolo bateka no malamu te mabe ali lifelo na lola ezali sur la Villanova blora na pe ba jeune za roko pe ba bloquer au jour sur roko e boire pété
na série na biso wana te série na biso wana ba seda ba phrase ba sabalo ba archi ezalate so no mona on tibolelo mikolo sirango eza nango mikolo kota na bango te na oyo bango nde voilà toi qui vers la fin lelo maestro Fabregas sorti aux trophées à Frima fali pour papa tous aux trophées na Frima to moni ambassi aux amora ba misa fali alobi te ba tunye pour na trophée à Fabregas abi Fabregas za parmi bato yo ba no critiquer ba trophée lelo azu yango ni ba no critiquer que fallait ba trophée le côté le Fabregas pas eu trophée c'est que nion sonné Fabregas ne fallait tout bien le côté non et ils ont vraiment une importance te ambassi à salama mandengwana nion se za otombo la drapeau ya musique à Congo. OK. Tu vois Maestro Fabregas aza congolais grand poète fali pour pas aigle aza congolais côté nion so ba okende ba osala fierté ya musique ya Congo. Comprendre? Moi je suis congolais na koki kolinga jamais na boma congolais kaka pongai congolais na za suska likolo soki na bomi ndeko na congolais c'est ngamo pe na mibomi. OK. Comprendre? Nion so wana eza kotombola drapeau ya Congo. Tu comprends? Ambassi bourgeois aza musicien oyo tozomona ye asala boulot na ye asala no musala aza concentré mingi na musala ke na makambo wana. OK. Voilà. Aza concentré plus que na mamwana 3 jours to qui t'en vraiment malem mais relation ni bona on a said and play. Ah yaya oh c'est qui makasi pour ani c'est qui makasi parce que biso là to ke nzamo la ba yaya to la da Nedi ya liboso ta tso wale ki to la ndebele bola na nedi to la na parce que ko se pesa pour ça c'est que oui ko se qui c'est comme ça la même miskando c'est na c'est qui parce que biso boy un jour le lo a lo ba ma boy mais na yo ka ipe ya lo ba makambe na mama Bokemba non episode non boy ya lo ba en vérité à Kemba bani na bénéficier te na po Kemba bénéficier noté na lobby te lo ba la vérité ko la ko si na lobby banda na motema moto tina na yo moko pona 3 jours na ba seda kapo misala basali wana omona oza misala mo mikate na nguba non parce que lelo tokomi osala be fort na biso komilukela na ndenge na biso ozo comprendre opportunité o ya bato babundaki mpona makambo wana eza te eza mpe mabe te alobi teke il faut kaka biso mpe tozala tomona makambo wana mais sikoyo ezosenga papa na biso Maestro Fabregas azalaka vrai. C'est-à-dire azalaka vrai pourquoi ntango naza na yo nalingaka te naza na yo na oloba makambo mosusu na sebo naosala makambo mosusu donc c'est que 12 ans wenge ekota mpe etina Villa Nova 12 ans eza partout ntango na oloba boye soki ngamu nalobi makambo vrai oyo ya so limuta liboso nzambe alimbisa. OK. Comprendre? Nzambe alimbisa nga abenir Maestro. OK. Po ndenge toa boye 3 jours tomoni bapasi pour l'orchestre na biso Villa Nova. Tomoni bapasi tant nyonso Maestro abando sa biso ke non tokokende bapoto tokosala boye tokosala boye parce que la majorité ya bamusiciens tout ya la musique na Villa Nova ba vivre bonheur wana te. Hein? Botikalo okende poto te bande on a so pe msusu ba za poto te équipe phare to ebaki bilongi phare de bozalaki Yamado merveille. Christelle akenda zonga Christelle azalaka te ye ochate na mambo kene na mbonda akenda zonga ya zalaka Francesco Totti chef na biso azalaka ya kenda til bazali et christianisme solo atikala kuna azalaka Amira général Amira Likompa ye patikala azalaka impact azalaka brassard azalaka OK phrase azalaka Joël Santé azalaka
voilà ndato bas c'est que aujourd'hui so totali résumé mam to solo parce que mam solo penez avec tellement belé to courir derrière les temps c'est que so totali bien aujourd'hui 3 jours on a regret ma casse il y a mamou bello ça na ville nova il fallait que profiter nango te 3 jours à regretter 3 jours à regretter juste 3 jours à zolo bapo makambo ekomelaki 3 jours ekomela bandeko nanga mususu te de base à la maïle ou éveiller conscience na bango te nazo éveiller bango te mais nazo bagi patron na biso papa na biso azaka na bolingo sincère et puis vrai donc c'est que tant bien dans la bolingo sincère et puis vrai to pesa bina filer raison na mbolo bara bon bina filer lo ba ka muta ba alobi boye na sima ka lobi ndenge mususu c'est que bo pa lo bano yango wana ana magam na oyo a déclarer pour na yango. Et par rapport, il y a mots clés so ici, il faut retenir. Là, moi, je ne sais pas. Bien filé, propos nae, il y a bien filé. Tu vois? Bon, 3 jours, peut propos il y a 3 jours, et ça, il y a 3 jours. Moïse tangu à Longola qui na Israël na Égypte, comme ça va on a Cana. Moïse aura côté Cana tel ngolo ba Moïse a dit inutile. OK. Non. Mais là, on est sur un bas, et ça n'a pas sur un bas, tout le monde va mon passer. Nous avons ça, mais suspect, vivre maramona, mais suspect, vivre en moté. Mais là, juste 3 jours à un coup, tu m'as tenté, puis na posa monter à Oya ou les gars na TV ko finga. Non, et ça, on a nazate. OK. Ça juste koloba, vérité à maram, 3 jours à vivaki. Voilà, merci beaucoup. 3 jours, Touroum Nasuka. Badba retenir Nini, na passage Nayo, Nengeni Badba qui retrouvé yo, numéro de contact, Badba Mono Nengeni, ba dédicace to Kabonana. Ouais, 3 jours na minute, tu as zolo bara, ba mourir la bonne musique, ba pesa sa chance. Ba qui na la plateforme Nyonso, il y a téléchargement, ba télécharger Louange. Et puis ba qui na chaîne YouTube Nabiso, 3 jours Air Force One, ba zoyango et puis ba s'abonner vraiment. Numéro à contact Nangeza plus 243 89 95 49 714 plus 243 89 95 49 714 va mourir à la bonne musique va patron va payer ça vraiment chance pour ça comme ça bien pour nako sepelisa bango donc biso to za na musique mais to za na ba moyenté ba aider biso poto ke liboso voilà ba dédicace na pesi mbote na fe na nga dadi mavungu vungule. Et puis, na pesi mbote na inspecteur d'Atlandi Atamavu, na pesi mbote na Hervé Madika homme noir, Yadida Madika Nangola, na pesi mbote makasi na batu tout balingara musique ya bien, na pesi batu tout ba warrior, ba villageois, ba gaulois, ba wengemen tout. Donc, je sais que na ba soutien na bango et puis merci à toi. Voilà, merci beaucoup 3 jours na topé ça, merci. Infiniment remercier Bino quoi. Voilà, et c'est un plaisir na big ma solo zaki belo tozo sustanto beta ngo susto panza ngo pena bien te mena moment o tozo na on poser ça louange ndeke liboso louange ba tout bokene na chaîne YouTube il y a artiste 3 jours remis 3 jours Air Force One boko ta na bo s'abonner ba bilo koneze belé on a clip louange za wana botala botika ba commentaire bo aimer bo partager les pe façon soutenir PK artiste na biso on a grand merci na Ghost Dikambala ozaki na assistance na Simabili merci infiniment na président Jacques depuis Evry abanda otala biso ozaki vraiment scotché un grand merci na boutique Dame Bijou Molato na Kanda Kanda AD nos sincères condoléances toujours na famille Bossey depuis Evry bakufeli maman na bango famille Bossey tous vraiment ensemble avec vous merci infiniment na Obama BCBG otala biso na Sidumba la depuis 33 mon vieux papi moi quand la carte qui gagne Hollande biso bandeko nanga tout ba vraiment na Simabili na pesino bambote na base qui vous là vous avez tellement nombreux otala biso on se retrouve à la prochaine numéro ciao.